Parce que banana wit wana baza makila ya se on to ba tant tozana mutu faut tu musupe to pesa ka ba te pesa pele musu pululu pele musu faute tant au débrouiller na vie aux artistes na bandi on so batika bazo maele aux artistes aux na nindako aux na nimbongo ni mutuka mais ouais jusqu'au malin sur na 5 bâtiments fila coco aza fimo bo du genre kaza le koso bana poto ba skizonga aza fimo baza le koso aza du genre matérialiste et trop. Comment ça fait que mon bail non écoute non ba kundi mon bail noté mais au CP de na ba bien membre o ba ina ngo biloko ya kolia mon bail na la lipa sa mali la libanda ma yo zo CP na ba bien o ba ina ngo. Deuxièmement mon bail na mort ozo senga téléphone portable pour ça na ngoni pour na benga yo mto simbi biso na matanga to lié tozo lia tozo mela vraiment maman na yebité na lo banini o na ko ba na lekisi lui pour le go to mabela so na boko pe ya moi so totali pénal bien na ba autorité be na bo meka be na ko rebande l'autopsie en poulolo tout le monde appelle so za la maboka moi to lia na e bombo bombo wana zaki nango banda jour ya morgue et puis bombo échanger couleur té zaki ya orange lobby pe akenango na cimetière aye nango soutien na ndaka bashiko bombo wana laxini selon analyse osali bombo ngo ezo signifier net ni selon nga na moni sabotage donc ane loté c'est tout hein et s'il hein akabo alipodi a koke na e nga tika na ngalo mango ekena tika ya bombo na lolemo non on mba mususu to po asali tapage na lobi kala tibi sombongo akena ngo ke bino boyo lela pa ma mémoire j'ai de l'argent na kena mbongo na nga na songa liputa abimi na libonga bashika silisi ko sola ba bokilo na voit même attendre nga na so ma bokilo biso to vanda na so libanda to tika ke tapo mobala kufi na maboko na to zaki mubatu monde to yaki ye mutu fa pesa so rapport ke shika kufeli boye asala ki ngote ngalo ba kuté pour ne logoté koza la pululu ya shiko lem supal ngoli ngete to otali ba la fille la ya angolaise wana otali par rapport ya ba dire na ye pour la zaide déjà na ba biloko ni na Angola pour la zaide na biloko ni na Angola o ezaki fallait ya na kini comportant ngolo ba daka mutu déjà mentir devant batu ke pour la zaide na bana mi balé o bombi wi bana mambo na sima ça n'intérêt ni parce que après ça qui chico makila au bisonyo peut pesa chico atia vraiment soucité parce que na mon nanga souci ya koko chaté pas les chico ndenge veva la mobilité abundi singa na matanga lobby po na kende kana ibise ke koko et se calmer matana voiture kende a tindi ndeko na mwasa giflenga ya kolenga soki bato bazwaki ba image na sur le quoi monde comme déjà giflaki opé ya ko publier ou ya giflenga kutu ba semeki nanga ba kadonga ke to bundate to koti nanga talpang yelo kwa za monteuse a kosi déjà les locaux qui na tongo mutabenge pa pese mbote a kosi ke ba semeki ne mbabundisi semeki ne moko ta simbi kutuye a dispedir te que ndenge za rapport à telema à kene morgue à la kaki ba bokilo na même pied d'égal parce que bango nyoso pe ba bali bango te pourquoi honneur wana ba pesier ceux qui ne comprennent bien honneur wana zaki aza fimo aza courageuse hein aza vraiment courageuse makasi premièrement nga obomi si mobali de oweleli bomengo ya mobali de 3 où est l'interview apparemment à ce qui paraît que azaki na collaboration na collaboration na ba cameraman nous azaki wana azaki a créé un groupe moko boye bazwa ka bana bazwa bana batimisuté so bana na le papa na bango donc on check bien que tenga maman Oliva lobela nga moko po c'est troublé nga ngako ninga na yebi ke chikwa balate moi si chikwa c'est la représentation kala po yepesa bala na yende kona biso ezali o yazala timanete wala timanete na ba suki na ya batente bala na jamba ne mususu azama c'est un concept pour vraiment apprendre à chuchoter votre peau. La peau a besoin de la communication. La peau, elle n'a pas besoin d'être négligée. Chez Grâce Beauté Cosmétique Paris, nous travaillons pour la restauration de la peau. Ensemble, là, on confectionne des produits cosmétiques pour la peau mate, la peau métisse, pour les enfants, pour les hommes, pour les femmes, aussi pour les femmes enceintes. Quand vous arrivez chez Grâce Beauté Cosmétique Paris, posez vos bagages,
On s'occupe de tout, on s'occupe de la restauration, on s'occupe de comment vous allez communiquer avec votre peau en toute sérénité. Ah, une plante verte d'Amazonia. Si vous avez des soucis de votre peau, vous voulez une meilleure retraite pour votre peau, vous voulez avoir le langage de la peau, venez chez Grâce Beauté Cosmétique Paris. N'hésitez pas, contactez-nous sur notre WhatsApp au 0033 6 23 22 73. Toute l'équipe Grâce Beauté sera à votre service. Pour mettre fin à toute votre tracasserie de fret, de transfert de fonds et vente de ressources minérales. Oh yes, Pato Agassi Mineral Limited, PTMD Limited, vous amène une solution sans précédent. Oh yes. À partir de notre complexe commercial, basé sur First Floor de Movement House, Ajax-Walk, Hertford Road, Barking, London IG11, 8DY. Moana Congo, ou à Londres. Au coquille qu'on transfère le même jour. Plus rapidement aussi, au coquille qu'on tinde à lettres. Petit colis, grand colis, voiture, camion, conteneur, naba matériel de construction, oyabi bende, oyabi bende, ya lo lengi nyonso de toute forme, y compris ba big low cost, frigo, congélateur, nyonso lingi, et koki kokene. Ça c'est vrai. Expédition nabiso. Et ça à tous les niveaux. Oh yes. Fret aérien, fret maritime. Avec online facility, yoka bien. Okoye bandenge biloko na yo zali kokende jours et nuits kolandelango online. Yes. O ezali solution. Oko zela lisusu nini. Yo client ozali ko souffrir botu moi. Ba nyokola yo na ba agence ya mike moto zikisi bango. Oui, nous sommes à votre disposition. De lundi à vendredi, de 9h à 17h. Oye, au Kozwab facilement. Comme référence, A406, sortie à Barking, aux yeux gauche nayo, et comme na Yellow Storage. Wana référence monene. Tous allez juste na Simana yango. Ou soit, na station à Barking, na Kwen Oya Nandos. Na Kwen Oya Nandos, nous sommes au Kozwab bis nyonso moni Nicolo, au kitina 3e ou 4e arrêt, c'est la volonté nayo. Au commune ainsi qu'on soit solution à la makambo nayo nyonso. Mona Congo, yango oyo. Que Chinois Nabino Elenga Congo TV Balani Nabiso. Bonjour et bienvenue na chaîne Nabino ya Muneno yo Elenga Congo TV. Kane nazala coutume ya koloba que ça la biso vraiment plaisir ya koyeba ke bozala toujours belé pendant ta la mois biso. Tracy Melenga Pro le dit de Souka la mignonne, je dis encore merci. Je dis encore merci à toi Christian Manza Montréal. Alors na batak nanga bo comprendre déjà biti émission annoncée la Bino Lelo, c'est vrai que Tochokunda, Ndegonabiso, artiste Nabiso, comédien Chico Pololo, que son âme repose en paix. Mais après sa mort, tu dois comprendre que Pololo a eu 5 bassi. Pololo a eu 10 bana. Pololo, nini au juste, Ibomaki, jeune wana Pololo, Chico Pololo. C'est une analyse batu basali misusu baolo bakizala qui stress avec un problème il y a stress. Comment se fait-il un jeune comme lui avec en a 10 bana 5 basi en plus la plupart basi on peut Nicolo yango nanga pe to comprendre tout ça yango nazana ndeko nanga awa marula mokonzi na yende to me camper ko sur tout ça. Je ne vais pas monopoliser la parole non c'est Anayo Christian Manza Montréal Vimbisanga tu vas comprendre qui déjà qui nazana Amarola Mokonzi ba mona Eshiko émission et font ami Amarola Boni. Ouais ça va par la grâce de Dieu. On profite de saluer ba abonner nous sur les Congo. Et RTNC na bango vraiment RTNC na bango pourquoi pas à toi ça mon concours. Fini quoi chango et même concours maman bonheur la reine de Londres sans yo pas moyen la femme du patron Clara Mayavova, la femme du patron, pourquoi pas toi, Paps Mayavova, les princes de la ville, porte-monnaie magique, Paps Mayavova. Voilà,
Amarola mokonzi eloko ebimi tango mwasi ozaki na pululu na ndako kimta mabe na ye nde salike eloko yo ebima na ba point boy. Premièrement mwasi wana za bimisa ke pululu azaki kana debana. Deuxièmement akomi na niveau akoyisa baninga na ye ke bino bozongi maboko pamba ngai nazongi na ba million nazongi na mbongo maman Olive apesinga. Est-ce que c'est normal biloko wana? Autant dans le bas, parce que autant tous en ont envie, faut te luka bassin to bala na vie. Faut luka moi sur za maele, moi sur ako ko baxela un plus na visa te ka que to lingara moi simo be kibodu. Premièrement so tali la fille la Coco. Aza fille moi be déjà ka za le koso. Bana poto ba skizonga. Aza fille moi baza le koso. Aza déjà matérialiste et trop. Comment ça fait que mon bail non écoute non ba kundi mon bail noté mais au CP de na ba bien moi bo ba yenango bloko ya kolia mon bail na la li pesa mali la li banda ma yo zo CP na ba bien o ba yenango. Deuxièmement mon bail na mo ozo senga téléphone portable pour ça nango ni pour na benga yo o la ba cotisation o ba tozo ya nango na matanga o trouvango quelque part to me kan pe ko za na moyeli na senga na ba comédien na na me quand pour récupérer ma parole dans un appartement attaqué bango fona ofana ce qu'on a raisonné pena que lui pour le go to na bela msona maboko pe ya moi mention so totali pena bien na ba autorité pena bo me ka pena ko rebande l'autopsie en pululu tout le monde appelle msona na maboko moi mention na bon ma pululu. Pourquoi? Parce que pululu déjà si on peut ceux qui te quoi appuyer maloba moi suana alobi ke akutaki pululu na le côté pululu azala na toko shiko ya kolinga liwa ya pululu. Pourquoi bien mutapesi pululu makam tangal ba kuté pululu na le côté koza la pululu ya shiko lem supal ngolingete to otali ba fiona la fila la aya angolaise wana totali par rapport ya ba dire na ye pululu azali déjà na ba biloko ni na Angola. Pour la na biloko na Angola ozaki fallait yana kini comportant ngolo badaka que mutu déjà mentir devant bato que pour la na bana mi balé obombi wi bana mombo na sima eza na intérêt nini parce que bana na wi tsona baza makila ya c'est on tolo ba tant tozana mutu faut musu beto pesa ka ba c'est pesa pele musu pululu pele musu faute tant au débrouiller na vie aux artistes na bande na so batikala bazo maele aux artistes aux na nindaku aux na ni mbongo ni mutuka mais wewe ko limalem sur na 5 bâtiments au bosser sur 10 bana na mama différent so si ba fi wana mususu misa tu wana bazaki wana ami kola pululu ami kolo ya shiko so so que ba dimension wana et au coïncide parce que shiko a tourner sous quelque part et même quand on a liwa fait que si tu comprendre bien liwa pululu c'est dit au stress avec un stress moro ya makasi na niveau famille. Bah comédien tu vas bomber pour lui déjà famille akokaki ko gérer charge wana te peut-être oui la charge l'équité dibana autant que ça bon école nini au salaire au gagnera combien au esala que mwana tanga mwana lia malade ezalara faut foutre la ndako au comprendre ce que ba dimension biloko wana nyoso wana ce que ba choc wana ezo na mutu ya mutu moko. Les habits sont mauvais, Tomi Lingarate. So, Zuka, moi, c'est que c'est mon qui est. Et fona linga mama kingani, fona linga mama kingani. Ba faute wana so zo ta shebiso. Yanga ba obatikali, ba meka impe ko zo maele. So to par exemple la fille au Angola wana. So pour la fande kana yebo. Autant que film on raisonner bien. Azo parler bien, azo ko s'exprimer bien. Ou ko fana na ona ye, c'est pas des problèmes. Pour lingara film on boya ko meolem so malheur mon boy. Pourquoi eloko nga na comprendre ngo te omona muta mbongo so to longa na mentalité congolaise libanda mboka omona muta mbongo mazana peut-être na deux bana mona moko mais so na nena biso na bakina awa omona mutu moko boye a débrouiller ko tu vie mais aboti déjà 5 10 20. Pourquoi mentalité wana? Mentalité on ezalaka biso ba congolais ba tout mwindu te loin ezalaka partout. Ezala déjà manque à gérance. Bote, suivez Elengi à Congo.
pour avoir toutes les informations concernant l'actualité congolaise. Pour l'organisation de mariages, anniversaires, soirées, animation DJ, maître des cérémonies, un service traiteur, sans oublier un chariot nouvelle technologie pour vos mariages et entrées gâteaux. Pour plus d'infos, contactez Elengia Congo TV. Subscribe Elengia Congo. Na Elengia Congo TV. Toko diembe la biso tu. Toko diembe la biso nyonso. Toko diembe la biso nyonso. Elengia Congo. Glody Diasiga. La mignonne. Hey. La mignonne. Tresimbelenga bro. Tresimbelenga bro. Kata. Les amis, regardez bien cet endroit. C'est le salon LTC, le meilleur de Bandal. À Bandol, c'est Paris. Il est situé sur l'avenue Kassavoubou, juste à l'entrée du bloc commercial. Oui les amis, au salon LTC, la main qui façonne les têtes des gens est une main experte. On s'y fait coiffer à tous les styles, l'afro comme l'européen. Et oui, ce coiffeur talentueux qui officie au salon LTC, c'est Fernando Mbaya, la garantie du traitement de vos cheveux. En plus, Fernando Mbaya est un expert en coiffure mixte. Chez lui, c'est le grand art, la coiffure haut de gamme. Au salon LTC, la coiffure est élevée au niveau supérieur. Aujourd'hui, le salon LTC reste la seule référence de la coiffure à Kinshasa. Et oui les gars, à l'unanimité, reconnaissons qu'il est le meilleur. Manque à gérance, manque à qu'on se croire, aux communes de Milate, Bigake, Fona Salaboui, Nasalaboui, tant qu'on sala mamounion soana, déjà, osa, obimi, osa le roi irresponsablement, Bouinavi, non, Yomoko, bah, accident dans ce qui est comme rébellé. Tout en a quatre, tout en a quatre, tout en a Kamoro, tout en a Kaya Chiko Pouloulou. Pourquoi on a 10 bonnes années par rapport à quoi? Pourquoi on a 10 bonnes, on a 5 femmes par rapport à Kogania à combien? Ozana nini or assuré à venir ya bana wana. Pour na théâtre ya lelo, na théâtre ya lelo sans matolo, théâtre existe. Non sengolo lobi o pesa ngate lobi ano piango. O komba na venir ya bana momboy, o milati si charge moko boy. Quelque part to pesa bata théâtre na mso fautité. Malgré bazaki na faute na bango, bazi batiki corps ya muninga bakeki ngakati mais quelque part pe. Pour lui mo pas mi lukeli charge ya liwa na ye. Amilquer charge à l'Iwaka, peut-être pas Amilquer l'IP. Conséquence comme elle qui est que bah comédien va délaisser, bah producteur va délaisser parce que dans l'andi na bossen comme on a le que pour Loulou bozele na réunion boy amour à un retard. Alors y a peu boy à 4 bino lingala qui peut-être impolitesse ou non. Ne bat ba misus ba traité kaza qui orgueil, yango peut-être Luka qui que bah comédien bah isolé. Voilà, on a quand on bidi bidi, on a qui mange bidi bidi on a. Pour les aranini, c'est que tout ça en Congo, tout ça va tout dépendre dans le transport. Na osa na la qui l'aime son 1000 francs transport mais faut réunion qui réunion sous qui tambo magasin. Na Roma tata qui en tant que pouloulou, à Roma tata même sous destin 7 mois boité à kende, faut le gagner sous extractement boy, faut le gagner tolé pour gagner un fils que pour comment place réunion zali. Tant on a ça moi boy stress et na et fande nyos na mutu na yo opposer question moi boy que. O ya réunion à 7h pourquoi? Réponse est en raté. Comprendre pouloulou zaki mutu moi boy bien sûr zaki na mabena ye. Mais personne n'a peut un peu comprendre on va défendre toujours musala na yo zali que musala nanga o na yebeli koyiba te na yebeli ki boxer te musala nanga za comédie voilà yango na bande ko défendre ngo do défendre caché na ye on va nous jouer te ka lelo na jouer ko ngana dendo na lie nanga ko ngana denda po na zongi parler ata la ko charge ata na ngona parler ata la charge ata na ngona parler boti bana na msu witi libanda de bana parler mère parler pa oche musuku yo zo bote bele boy panzo bote po petu kota la fille wana koko api mutu ma wana chapin pululu ba panzi likolo ba jar wana so tali na interview mo boy ya ba mi o ba fana na shiko pulu ko depuis shiko bala fille wana shiko mamnena se zonga sima basi muso alukela batu ba réussite na vie échec moi même le échec moi yo boule que ngam melo bonne lo ba fille wana ba koko amemeli lo ko pululu bonne moi yango yo memela liwa lelo totali mais nakata ote excusez-moi
Ningolo babala e. Abala été. Abala été oui. Il y a rato fanda. Et là on a déployé na déployé ce que yango. Ako amu femme mo ako mériter ba onero azuite na matanga. Aza femme ton na mona matanga na oh shiko balande pour na mona ba onero mo azui enta wera yo pesa muninga moto ozui audace hotel mate ko pesa moto de yo na zanani. Babala yo te ni coutumier ni nani ni eloko mo te ya to yo bazoka ya on place ofanda te. Déjà gozano fimo bozano abandonné bazoka ya to fanda na te mo zano place ofanda te ya to fanda bota na kaka yo. Le combat d'honneur mo boy azu il faut pas mériter honneur wana te. On enseigne na maman livre. Maman livre bena ba honneur wana bo pesi fi wana mériter en te. Déjà comme na tina niveau yo senga lopango. Osandani azana na sali nini elo wa sali ka melishiko pululu liwa ya mwana sko lopa ngone basu mabele nini osenga na regrette ko na masoko po na sombela ke téléphone wana fali masoko merci beaucoup na présence na mais na regrette ndo sombela ke téléphone waki mutu mo bena yokinde bina na micho inde ti place azali bina pesa nga téléphone nanga a mérité ko zana ngote a mérité ta ko enveloppe moko te oya ba ya o ba yena matanga ba ko zaso ya shiko pululu parce que ta femme mo boye ako a mérité de l'oran. Pourtant, baza na même pied d'égal que ba o msusu wana ba 5 msusu ba bimi wana 4 o ba bimaki na émission tolandi wana ba na même pied d'égal parce que bango nyonso pe ba bali bango te. Pourquoi honneur wana ba pesier? Ceux qui ne comprennent bien honneur wana zaki aza fimo aza courageuse hein. Aza vraiment courageuse makasi. Premièrement nga obomi si mobali. De oueleli bomengo ya mobali de 3 oueleli ouela interview ko femme mo ko fait mobile mo oueleli interview apparemment à ce qui paraît que azaki na collaboration na collaboration na ba cameraman sous azaki wana azaki a créé qui groupe mo boy bazwa ka bana bazwa bana ba timusute so bana na le papa na ba onani tango che binage tenga maman Oliva e ba ki za bana mi bale bana na wit papa na ba onani papa na bango za janté papa na bango André te papa na bango fiston te papa na bango za Chico o ala na mabele wana o le to kunda le ba komede ba kende cimetière te papa na bango ye wana o comprendre te ga fimo boya on mérité amuno fo ko arracher ko longo ko effacer même histoire na ye koko amuno ya ko arracher histoire ne bena ko pasola ngwaza mutumo mérité ba honneur wana te. Sinon, tu peux encourager une initiative au bassin de c'est quand même ça quand même aidé moi bien surtout moi il y a liboso ninga imita qui vraiment papa nae wana et puis ça il va vraiment pas sinon moi na azo imiter vraiment papa na tina ba niveau wana ouais moi na il y a na 100 hein et le quoi on appelle na monango et pas moi na ya 20 sans souci na monango mona sans souci loba on sentit bien que papa na yepe na muto loba et déjà na osé même pas kolela na matanga shiko na nota la raba comédie ni bando la so ba camion na bango ba koti ba auto école ba la so bilambo ba yaki na bango bilambo ba yaki nango nda asali kena lela eza petro na mobali azu audace ya jouer comme papa na ndinga jouaka na place bat ba aider coco wana ba aider fi wana coco to aider mona wana to bana wana en général mingi muto moi liboso aza mona liboso aza pe moi si ya liboso malgré maman bango azaki mukola pululu aza mona liboso ozui bo encadrer comme ça ya encadrer ba leki non sos c'est le moins bien c'est pas bien na team wana vraiment merci beaucoup na muto initiative yo ça basi wana nyonso ya tomola toujours comme ya Chico pululu de attendre aider au pesa ile msune fisque cotisation te mettant aider descendance ya Chico aider à aider déjà libota ne mon déjà voilà merci beaucoup Amarola Mokonzi mais le repé photo beta to marteler ça comment la population oyo bayaki kolela Chico pululu na bisio l'union fait la force to lingana tant tozali na bomoyi c'est vrai. Peut-être on est sur un chico peut-être pour ça qui n'a pas moi comme on a milliers de bateaux bazala qui wana au baï quoi accompagner corps ya chico pololo na matanga wana ça veut dire que mutazala qui n'a tarla naie bateau balinga qui mais il y avait un groupe de gens balinga qui va déstabiliser non seulement famille mais côté on a pu jouer
Ouais, na matanga sote na matanga Chico bina ba fan na ba la ça que de quoi il est capable de quoi au balinga qui de quoi amour bazaki na envers. Donc on la ça que to ba Chico pour ba abandonner là na biso ba comédien. Senti bina que malgré erreur mon na monika ba comédien ba yo la ça biso ba auto école ba sala ki ne ba école ko kumba baka na bilamba ba ki po fane que so ki na cimetière au moné mutu te. Tout est na cimetière faut découvrir que on encore ya Chico Mpulu. Autant au monde a Gino là, au monde les autres comédiens. Absence, il y a un monde qui est remarquable. Hein? Absence, il y a. Vie de loin. Ah. Et moi, il est pourquoi il a quitté quelque part, culpabilité pour l'Obaka. Culpabilité? Ouais, déjà, on a quelque part. Il était culpabilisé. Au senti par rapport à l'actualité. L'actualité, c'est qui par rapport à boye. Et je n'ai répète. Et au général, pourquoi t'as envoyé que aux années n'a rien à voir? On est avec Gitambo. Quelque part, fallait Ami Bomba, déjà tout le monde est arti, les cas déjà dans mort, non? Mort, mais Balanda qui est, il y a des na full one ba fit be bazala. Par rapport à quoi se protéger, il faut ça à sala qui on a. Je suis na bi que na ba jour précédent, alors bête ta tourne Tambia, Betina. Voilà, merci beaucoup. Christian Manza Montréal, c'est bon? C'est bon? C'est bon? Voilà, merci. Tracy Melenga Pro, Glody Dasuka la Mignon, je te dis un grand merci. Pourquoi pas dire un grand merci à toi? Madame Grace Mandela, la pétrolière, la patronne, il y a la pompe essence, il y a la griffe, il y a GMG Asflo. Madame Grace Mandela, merci énormément. Johnny Mwamba, le jeune patron. L'homme le charismatique, Bob Bosson, l'homme le swagman, Jean Cité de la forme moyen, ma motte belle place vous allez. Anani Kodia, Christian Manzaboni Bassango, Anani Kodia. Atiki disait que vraiment beau. Voilà, un mot de la fin à Maroula, tout si snabisho. Un mot de la fin, n'a pas fait non sur les Congo. Beaucoup de temps, Miko Benganga, mon remarque n'a mené ça la bien plus de 143, 89, 73, 54. 221 Sam Kuku mo fini kwa chango na barabe na beta c'était soki kinga katira na chango c'est que Sam Kuku ndem mutara mo fini kuna ngo pourquoi pas toi Paps Mayavova porte-monnaie magique le prince de la ville Paps Mayavova na Londres mi bora bena Sam Kuku ça nga pena ga solo pourquoi pas toi et même Kuku la reine de Londres le lobby et rappeler nga fait mort boy type mo ba komelanga azasui na Suède zoki na Suisse zoki wapi. Oh chinois zeke boanga libanga yo boanga libanga au santé yoka première émission na tindeleli oyoki boka lisusu deuxième émission na tindeleli oyoki boka lisusu troisième émission na tindeleli oyoki ekomi vie ni parce que OK Sam Kunku na benga porte-monnaie magique pas maté mon fini kwa chango Sam Kunku ina rasko na pouvoir nyonso wana na profiter na saule Pierre to dimbalara o dimba Gucci Kimora Fabrice Énergie, moi ça n'a rien monté. Pourquoi pas à toi, mon vieux Platini Mahani, mon vieux à Palais. La fouine voilà, moi ça n'a rien qu'à Palais. Tomo Sengo, Bera Mosengo, Naba, moi ça n'a rien tout à Paris. Vraiment, pourquoi pas à toi, les amis de Amaro là en Turquie. Salam à toi, mon conseiller privé, Diveli Vunda, check. Je ne tombera jamais. Merci. Voilà, Christian Manza, réalisateur au Aliaga Viande Fraîche. Na 12 heures, na moi ma casse.